Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Donc, je suis vraiment toujours très honoreux de cette fidélité. Vraiment, et pesarangai, vraiment, courage dans mon thème. Il y a continuer, Moussala Oyo, Naponi, Kosala. Pour na peuple nangai, donc tant batu ba benga ngai, tant batu ba féliciter ngai, ezali vraiment kopesa ngai courage na continuer musala oyo biso toponi avec risque pour na ko critiquer makambo ezoleka na mboka et puis pour na ko réveiller conscience ya peuple congolais partout dans le monde. Donc lelo 5 minutes à lelo nazali kolobela yango par rapport ya vidéo oyo papa Ngwanda asalaki oyo alobelaki makambu oyo batu nyonso tu balandi par rapport ya mokolo wa pombo. Nalingi koloba deja po batu balobaka o papa Ngwanda za koloba boye na boye me ngai lelo nalobaka ngo na bemission na ngai po boyebi ke ngai so likambo ezali ya malamu na koloba soki ya mabe na koloba. Donc bato oyo balobaka ke o papa Ngwanda boye papa Ngwanda na l'ère ya Mobutu azaki dictateur, Mobutu akumbelaki makambo ndenge fala akumbela nani yango na heure ya Mobutu oyo bando salela Mobutu surtout na ba poste oyo neti papa Ngwanda azalaki nango asalaki mabete. Nani yango akoki koloba asalaki ata mabete ou bien asalaki ata eloko moko te ke o peuple amonaki mabe. Certes papa Ngwanda asala mabe, papa Ngwanda ye moko andima yango. Ye moko pe alobela yango pe asenga pardon. Siko soki tolingi toloba to comparer papa Ngwanda, to comparer siko na Kengo, to comparer na Mokolo, to comparer ye na batu mususu basalaki na Mobutu bazongela kosala kana chena Rwandais. Bino bokopona nini? Nga personnellement soki bayebisi ngai na pona Kengo na Ngwanda na kopona na ngai Ngwanda parce que Ngwanda certes asalaki mabe. Atubela yango. Aloba pe abongola motema. Donc tokoki kondima makambo na ye parce que ti lelo asala mabe une fois parce que poste na ye etindaki asala makambo susu oyo akoya kosala te mais asala yango andima ke asala mabe mais ti lelo abandela yango deux fois te bakengo basala mabe bayiba mbongo baboma batu bazongeli yango su deuxième fois na Rwandais basali na Mobutu congolais bazongi susu pour la deuxième fois neti ba mokolo wa pombo bazali kosala na Rwandais. Sikoyo ngai na bango na kopona na ngai papa Ngwanda botala neti mokolo wa pombo ye moko papa Ngwanda alobeka azalaki mokonzi na ye donc papa Ngwanda azalaki donc na se ya mokolo wa pombo donc soki papa Ngwanda asalaki mabe do mokolo wa pombo asala mabe koleka lelo sikoyo mokolo wa pombo na ba intérêt na ye na lokoso ya mbongo akei susu kosala na Rwandais sikoyo Kengo adondo mokolo wa pombo na papa Ngwanda bino bokopona nani ezali teke nazo défendre me boyebi ke ngana loba makambo solo papa Ngwanda alamusa biso makambo ebele Kanambe kombo wana ki Rwandais ya Kanambe papa Ngwanda muto abandaki yango makambo ebele papa Ngwanda lobaka lelo ezo s'avérer vérité ezali ko s'avérer juste donc wana ezalaki na betaki sete avant na banda ezalaki neti introduction mais bino moko bozo mona ke mbokango makambo tolingi toyebite makambo tolingi toyebite yango wana ngai na bandaki kolobela yango banda kala lelo pe na zongeli yango pona koloba ke peuple congolais do toyebi makambo tolingi te ba candidat nyonso tu bazali wana oyo biso tozo seplane ke batibo mutu asepeli na zate donc Félix yete Félix Boy Kamere Kutu n'en parlons pas Katumbi tina moko kutu te Jean-Pierre Mbemba oyebika batunde bazolba poto mona ka ba candidat nyoso tu bazali wana peuple congolais tozo sambouye nazo se rappeler na betelmini so temps biso tozali na ba collège dans les années na kansi 4 ba 79 boye ba prof na biso omoso bazo pesa biso ba cours bazo sa biso ke pays na biso Congo ezali en voie de développement. Donc tant on recommande à 2000 donc pays na biso et comme neti ba poto donc to comment développer donc qui le lot en 2018 to zali kutu en voie de développement te to komi en voie de sous-développement donc pour bon mona ke donc mboka zo avancer te ti le na Congo na Kisasa to lo ba na capitale ba côté mususu ma ezate ba côté mususu courant ezate ba côté mususu courant ezali et kata na kapamba pamba donc siko mboka ngo ezali nini
bino bokansi ba Afrique du Sud na soki ba mindele bazayiti na suka tembe ba Afrique du Sud ezandeng wana yango wana ngai na proposaki batu tout ba deraki ebele ba deraki na lobi mboka na biso wana ave bongo faut contacta ba 40 ans 50 ans mutu nini yango oyo aza wana akozwa pouvoir oyo lelo akosakrifie makambo na ye avant dati 50 ans bongisa mboka nakanisi eza ekozala pasi pe eza te yango na nga napesaki idée oyo donc mboka na biso ekoma nango sous tutelle donc pendant ata 30 ans 40 ans mindele ata bakoyiba ba minere na biso ti siko kanamba yiba ba minere na biso ti biso tomona akuta yango donc mundele akoyiba ba minere na biso akosalela biso akotongela biso ba hôpitaux social ekobonga bekole ekozala makambo ekozala bien que ndengi biso tozali ko vivre siko est-ce que bantiye au Guadeloupe soka ye akansa français aza français te ayibi ke mboka ni ezali Guadeloupe mais biso toyoka soni te tozali capable te ya ko diriger mboka na biso bien parce que tozali kosala mbilinga mbilinga botala kaka ke biso mo tozana siko bo pozo nyonso ba poni wana nana ngo ko yebisa lelo ko songa la bike bon tocha maboko na Félix Tshisekedi makambo kolobaka eza lelo ngaso na bi bocha maboko na Jean-Pierre Mbemba batu bakolobaka tocha maboko na Katumbi batu bakolobaka tocha maboko na Kamere kutu batu bakolobaka donc bozo mona ke tozali ko tourner en rond tosali un pas liboso après tosali 3 pas na sima donc po na koyebisa bino ke tozali ko tourner en rond yango na ngana bimisaki idée mboka na biso ekomi sous tutelle ezali te ke boloba ah César ngada kabimboka te totala makambo en face totika sentiment to loba penza nde makambo ezali donc depuis 1960 ti lelo eloko nini esalami na mboka wana donc mutu azolia na fin na ye azate donc mutu po alia 3 repas na tongo midi pokwa na kanisi baza ebele te donc totala to sacrifier 30 ans to sacrifier yango to kozwa résultat au lieu que to bandaka ko tourner biso mona nous do tozana d'accord te na makambo o ezali koleka na mboka na biso to poni na nous candidat o te ke basangana so babike o candidature unique na opposition e ko pesa ka mbilinga ba misusu ba kotia libaya na bon ba misusu ba olinga te mais to tala makambo vraiment na ndengi ezali ko kendele to tika sentiment donc lelo penza na lobeli bino donc pays na biso to ka sonité pays na biso to ka sonité tozo kokate to tia yango sous tutelle il y a pays moko ou bien Amérique, États-Unis d'Amérique, France, Allemagne, Angleterre. Botala ka ke siko Congolais kutu. Alors comment on a ba passeport, il y a ko voyager, à revoyager place tu leki. Imaginez que ba frontière na biso siko comme ba frontière moko américaine. États-Unis simbi ba frontière na biso. Yo connaissez ba Rwanda ba mona na biso. To tika sentiment. Wana ezali pe likambo na linga ina beta sete mboka na biso soki tozo kokate tozo konye bo parce que tozo tourner en rond et puis tozo ebate ke likambo ni to sala donc to tiango soukirate mindele bazwango pendant 30 ans 40 ans ba ozong c'est la biso to avancer au lieu que ndeng to sala wana donc eloko mo rezo sala mate donc na zongeli quand même dossier oyo na zaiki nango ya mokolo wa pombo yo vraiment ozali nyangala kata ozali zoba mokolo wa pombo donc bino mutu bo pesa kanambe wana courage ya ko fiotola ka bambanga likolo na bino mokolo wa pombo bolanda bino moko makambo oyo papa Ngwanda alobi sur mokolo wa pombo o lelo mokolo wa pombo azoloba ke ye asalela Mobutu te asalela ki Congo asalela ki Zaire lelo pendenga zana azosalela kanambe te azosalela Congo donc soki pe kanambe alongwe akosalela Shadari te akosalela Congo mais mokolo wa pombo ezopesa ngai mawa penza ezopesa ngai mawa na pasi na motema donc avant na tiela bino image naza ko profiter pour na pesa mbote donc na vie na nga pe nazala ba pi vie na ngai donc vie lino Merlin Kano donc vie o arataka 5 minutes te vie ozomona ba makambo bateau ba simbi mboka na biso nde ba komi donc sans charisme sans personnalité vie talaka bino na ba wana vie Merlin lati costume na vie lati bakos na mutu avant pour ça na vie ozomona charisme ezali mais ba ministre siko ba koma lata donc ozomona elongi mélange mwindu na bleu donc on dirait witi na forêt équatoriale moka bimi donc ozomona kutu donc tina moko te yango na mutu tout soka la muki azala nani azoba kaka ke il faut comme président de la République bino moko boka makambo papa Ngwanda Honoré Ngwanda alobaki concernant mokolo wa pombo toye komono sene mosusu oyo eleli singai pesonga na lobi eleli singai bokoye batina nini na lobi eleli singai batu ya Équateur
bakamati nguba na babiloko nyonso bakei mpe mpo na kopesa ekeko wana mpe mpo na kokumisa Kanambe kobetela ye maboko azali mokonzi malamu atindeli biso akoya kookipe na bienfait na biso ya Équateur. Me eloko epesi ngai pasi ezali kotala na kati bato mibale, me na eze mpo na bato mibale te na kati ya bato oyo bazalaki kointronize kulutu na ngai, yaya na ngai Edouard Mokolo wa Mpombo oyo azali lokola molakisi na ngai tango na bimi na kelasi. Ye wana azali na kati mpo na ko-installe pe ko-faire asseoir pouvoir ya occupation oyo Rwandais bazali nango na symbole ya Kanambe. Pe alobi ngai nasalelaki Mobutu te, nasalelaki Zaire. Ndenge naze kosalela Zaire à travers Kabila. Pardon bokolimbisa ngai. Tala eloko oyo naze koloba ke responsabilité ya liwa na mboka na biso ezali likolo na biso ba élite. Naze na kombo mosusu te, nayebi te soki to mérite kombo ya élite, mais naloba kaka po eze classe yango wana biso ba élite congolaise. Po na kofungola parenthèse moke na esika oyo. Na 1973 nautaki juste mbula moko après que na sisi bakelasi na ngai. Nautaki na formation na stage na Munich na Bavière na Allemagne. Kulutu na ngai yo Edouard Mokolo wa Mpombo ozalaki mokonzi na ngai yo mototindaki ngai na stage. Tango na zongi opesaki ngai na bureau na yo na maboko ya secrétaire na yo Henriette Tunga. Farde ya liboso oyo na traité après formation na ngai rouge bébé Barthélemy Bisengimana. Ezalaki farde ya infiltration rwandaise mbala ya liboso yonde o apprendre ngai ke mboka na biso ezali kobanda na infiltration ya ba Rwandais bazali kokoto na ba institution via Bisengimana. 1973 mbula moko pamba tango na sisi classe. 1973 yo mototalisaki ngai dossier wana infiltration rwandaise ozalaki ko alerter Mobutu pe ozalaki na conflit monene yo na set yale sur problème ya infiltration rwandaise. Na 1976 janvier tozalaki ngai na yo na Éthiopie na Addis Abeba sommet extraordinaire ya OUA sur l'Angola, l'indépendance de l'Angola. Après sommet wana ezalaki ule okamataki ngai tokendeki naze ko rappeler yango pour pas eze kwa lisaponge te pour peuple congolais à comprendre eloko nini onalingi kokoma na suka na yango. Omemaki ngepe na président Mobutu abimisaki enveloppe ya nini ya frais de mission $15,000 futa billet d'avion opesaki ngai na kamataki feu visitopi tokei na ye wapi tokendeki na otindaki biso mission na nini na Kigoma na Tanzanie pona nini parce que Laurent Désiré Kabila na PRP na ye bazalaki kolengele attaque moko monene na soutien ya Nyerere pona ko attaque mais tokukai ko kita na Tanzanie te tokiti na Bujumbura toleki na Uvira epai na biso tokamati bateau po lobaki na ngai devant le président Mobutu lobi soki bakangi yo kuna to ignore yo tokendeki kokota na maki ya Laurent Désiré Kabila. Na maki ya Laurent Désiré Kabila na kati ya na salaki poso mibale mwana yanga ya mobali babu abutaki kobotama na monaki meme yete na monaki un mois après na salaki presque un mois na kati ya maki o ya Laurent Désiré Kabila tango na zongi na ye na pesi yo rapport
na kokoto na ba détail mosu rapport wana Edouard oyebi na kati ya rapport wana mobimba na kati ezalaki famille ya to constituer ki yango avec feu Marandura oyo azalaki source na yo otiaki na disposition na biso ba constituer famille mobimba composition mobimba structure mobimba ya Laurent Désiré Kabila omonaki kombo ya mwana moko kombo na ye Joseph Kabila na kati biso na yo tokutanaki encore dernièrement à Paris 2002 2 ans après arrivé à mwana ya ndeke oyo na place de la République Hôtel Holiday Inn toliaki wana oyebi yango makambo nini yo olobelaki ngai olobi honoré makambo yo boye oze kotozo banda nango yo boye en tout cas il faut mboka ekomi occupé makambo yo tozalaka kobanga yango to rappelaka mokolo wana dossier bisengimana obi omoni makambo tolobaka na président Mobutu andimaka biso to moni ndenge mi développer ti ekomeli biso il faut to bunda to libérer mboka oyo. Alors Edouard lelo yoboye yo lobi oze ko servir mwana ya ndeke wana Rwandais au nom pona Congo oyo wapi ya ba Rwandais to oyo ya biso ba Congolais et loko nini oyo esali que lelo yo o changer complètement du tout au tout investissement yo sali vi na yo mobimba pe o biso nyonso to sali vi na biso mobimba pona Congo tala eloko na lobi lelo na lobi na moni eloko yo sali wana epesi tellement pasi na koki kokanga motema te parce que oyo wana eze koboma mboka esika tozoboma tozo koteka mboka bakoko bako juger biso bato toyebaki vérité wana pe tolingi et ezali même chose na moni ozalaki na makila ye moko ngai na mona yete ti abotami ti lelo topesa na mbote te abimaki libanda dernier il y a quelques années azaki na États-Unis osenga kingai to sololi yo moko bandi komilela nga na yebi vi na yote na yebaka te ke obala rwandaise olobi papa rwandais nga na bali ba rwandais ba botoli ngai ndako yo mutolobela kingai yango na lobi me ba rwandais wape bi mwasi nga na balale ki ya kamere na lobi ya bon azaka rwandais bi na kendeki ko bala ye na Rwanda papa yo moto yebisa kinge après loko atango zongi bapesi yo mbongo libumu etondi olobino nga na yebisaka yo yango te mais na bimiseli yo video yo moko na monoko na yo oze ko bimisa ndenge nini oyebi ke Kanambe azali Rwandais pe yo moko lobi bato bakoteke mboka milimo ya bakoko ekolanda bango oyeba ke ebimi na monoko na yo milimo ya bakoko ekolanda yo pona nini biso ba élite congolaise classe politique congolaise to komi zoba modèle boy bokolimbi sanga olobino maintenant na kiti na bandi ko bimisa makambo na se non ezali parce que to komi na niveau ya suka soki peuple na biso ayebite banani yo baje ko tambusa e motu peuple na biso akokende na kati ya libulu ezali boyete nyonso wana eze kosalema nini na kati ya nini Équateur po ba mosusu bakei kuna kolanda Shadari po na nini po bayebi ke Bemba nini Bemba il faut to barrer la route na Bemba mais Bemba azali mwana mboka soki toko régler ba problème na biso toko régler yango après okoki kotia Bemba na Kanambe na même balance te okoki kotia Chilombo na Bemba na Kanambe na même balance te soki nga na bete ke c'était liko na mwana na ngai Félix Chilombo c'est parce que azo sala mayu avec Kanambe bande kone moko ya IDPS ba Valentin Mubake bajo bimisango e wana ezali honoré nganda te toti kabilo ko yo boye classe politique asakana na peuple kaka boye donc bino moko bolandi yango na lobaka ezali ko engager kaka ngai Papa Honoré Ngwanda zali mutu ko féliciter. Donc certes asala mabe na ye na l'ère Mobutu donc na kanisi mutu tout pe soka zalaki na place na ye na l'ère Mobutu okosala kaka o Papa Ngwanda salaki mais andima yango a reconnaître ba faute na ye et puis sikoyo tilelo azonga te parce que Papa Ngwanda soki alobi azonga bako welela ye na kanache na batu na ye wana po batu musu bazonga ya pamba bandima bango donc ndengi andima ko zonga te donc ye azali penza mutu moko a féliciter tilelo donc et puis alobi la biso makambo o penza pato vandi atato ndimi yango sikote après et salamaka
donc parce que yendenga zawana umela na masolo ya ba service secret ayebi makambo mususu akati o biso to yebite donc ngai 5 minutes avec César ngadi nazali koloba on peut nazo répéter na ndimaka papa ngwanda parce que za mutu esprit ti lelo apikla azongate et puis alobela biso makambo moko oyo ezali ya bien bato bakoloba na bango nde baloba ngai nalobaka oyo ngai esengeli naloba nakoloba ngo avec véhémence donc bino moko bomonika ya mokolo wa pombo donc azali koloba makambo moko boyoki makambo ye moko ngwanda expliquer bino oyo balobaka ya kati mais tango akomi pembeni ya kanachin azoko koloba ngo te donc bino moko bomona ndenge mboka ezali kokende soki ezalaki penza mboka moko penza oyo ya sérieux na vidéo oyo na relaxa bino parce que police aza mutu moko boye aza censé apetia ordre et puis ba respecter botala eloko bazo sala policier oyo na ba civil parce que muyibi eleki parce que nzala ekoti na mboka. Moko bozomona nazo kozongela susu ba opposant na yebite po na yebite ti siko nazo comprendre te ba opposant bazo kasandenge bazawana que élection oyo salama ba ko gagner yango ou bien donc pouvoir ékolongwa na majorité ekoye pa na bango tozo comprendre te ba opposant soki mutu na bango zo sala bien ou bien zo sala bien il faut ba boya ba élection ko sala te parce que ba élection za la truquer. Eza la machine à voter. Eza la machine à voter parce que Kabila tango a trichaki Kanambe tango a trichaki na Mbemba a trichaki na papa Tshisekedi machine eza la kite. Donc machine à voter ou pas élection wana eko salamate parce que vous avez élection moko ya bien te ba ko tricher Shadari akokoma prochain président na biso. Donc na ba misusu kutu ya honte comprendre te tozo kansake ba misusu ba pesi bango bambongo ba 100 000 wana ba pesi bango na Kanambe. Parce que mutu mususu penza zo pesa 100 000 na ye penza donc ozo mona kutu tina moko te azo pesa 100 000 na ye au moment où ba opposant mususu bazana ba boloko kuna bazo lukata ba aider bango bazo aider te donc mutu mususu apesa penza 100 000 na ye azo kansa ko gagner. Donc vraiment nazo lakisa bino su image bota la penza Kanambe akokende batu mususu ndeki to ko tumba bango na Kanambe en même temps bota la Kanambe tant azaki na ba Rwandais obo monaki to lakisa bino ba photo azana ba Rwandais bota la ndenge azo solo la na ba Rwandais bazo seke puis Rwandais mususu kutu atina ye loboko na poche parce que bazo solo la na ndeko na bango na masa na bango mais botala zoba ya José Makila oyo azali ko opposant kalata zo finga Kanambe botala avant de faire sa discours ndenge a ngunjami devant Kanambe donc idolâtrie donc a ngunjami pombo mona penza muyibi flatter ya kosakana te donc José Makila na kanisi bino mo bozomona na image donc Kanambe na ba Rwandais ndenge bazo solo la bon moko utati le boko na poche mais botala comparaison na José Makila ex-opposant lelo akomi kolia mbongo Makila peuple congolais botala ndenge ngunjami po nakoya ko pesa valeur na Rwandais lokola kanachin. Donc vraiment nazo sabino karake tozali ko comprendre bo opposant na ebité ceux qui bango bazali ko monake donc ba ko gagner l'élection to yebité mais na yango na bagi ke congolais azaka prévoyante il faut to prévoir libela que makambo ekoyela biso après mais toza ko boulete bazo insister que ba ke l'élection donc ba opposant pona bango penza na mitu na bango bazo kansa ke ba ko gagner après ekosuka en quai de poisson aller ekosuka na mindondo déjà cour constitutionnel la gisi biso kezali ya Kanambe bomona ndenge ba invalider batu et puis seni bomuni ezali ya Kanambe donc makambu tu one koleka bako sala yango ndengi Kanambe alingi donc tozwa ba précaution na biso élection ekoki kozala te ekoki kozala jamais tant que mboka ezali na occupation tant que Kanambe azali kaka na kati ya circuit donc nazo relaxa bino susu botala ba vrai basali na nzambe oyo penza ya solo bazali basali na nzambe oyo na ya catholique oyo bazali na Kisasa kuna parce que ba groupe de prière wana nyo surtout ba pasteur wa lukuta wana basali na bango Kanambe botala basali na nzambe catholique makambu bazali koteya na kati église bino moko bokomona penza ke donc bazali ko ba vérité et puis bazali ko oser
koloba makambo oyo peuple aza kokanisa mais ba pasteur mususu wana bakoloba ngo jamais parce que bakena kosenga mbongo epai ya Kanambe. Selon ma carte électeur, cette carte n'est pas une carte d'identité. On vous dit un remplacement. Non! Dans chaque pays, il y a des cartes d'identité. On vous change de passeport comme de chemise. Non, mais si allez, tiens, visa est dans la carte et pour là. Mbokani Nyoyo. Yabatoto Nyama. Yabatoto Nyama. Yabatoto Nyama. Les imbéciles, les médiocres, les voyous, les idiots, les Togolais les disent, les Gabonais les disent, les Ivoiriens les disent, les Burkinabés les disent. Nous ne voyons pas la face. Et ça ne nous dit absolument rien. Nous allons où? Nous devenons une moquerie de tout le monde. Pourquoi cela? Pourquoi? Tout ça, il m'a bécane. Jonas Azali Koloba Bongola Modema. Yezo aponi baye Koliba Yambubani. Andele, nande kone Simon. Simon aponi nani, Yakobo na Yowa. Balo Bibambisi. Alinga bongo les années na bango ya balo Bibambisi alobi. Bozala sika balobi ya bato bato baye pa ngai batangana na ngai bazala bangai ba moto te so to cherike pa moto to kolonga te to cherike pa nzambe to cherike pa nzambe nzambe alingi yo pe lingai linga pe moninga wayo njambo na yingawa ya solo nzambe na ngai nalunga zando makolo tiki ngasani sapato nyonso toboka pona sanga mbongo mai na kura bakata mwana na kelasi babengana nini wana c'est une interpellation et ça le seul côté tu kana tele manano ba ngai makasi na ngai te. Nous disons souvent tout pouvoir vient de qui? C'est vrai. C'est vrai. Réfléchissons. Et le pouvoir que nous avons vient de Dieu? Non. C'est un pouvoir arraché de force. Et ça retourne à se faire. Vous ne gagnez pas aux élections. Vous vous imposez. Par deux fois. Du point de vue constitution, vous n'avez plus mandat. Du point de vue accord de Saint-Sylvestre, vous n'avez plus mandat. Mais vous voulez vous imposer cause. bomoni ke Kanambe akoko kende musika te Kanambe ndenge nazolo bakaki il faut azwa solo na mbunchu be na dikosi soki azwi yango te Kanambe akokufa parce que talaka basali na Nzambe ti baza koloba no tina kati ya messe boye ezali ba malchance moko ya kosakana te. Donc na komi vraiment vers la fin ya émission na ngana zongi lisusu mokolo wa pombo yoka soni zonga bo moto na yo bino pena bozaki na mobutu mokolo wa pombo na mobutu biso toyebi ndako no mokolo wa pombo biso za bana mbinza tala ndako zalaki nango tala masolo zalaki nango ese Kanambe le wana zali kwa yo penza mokolo wa pombo kitisi penza pantalon na yo okomosala lèche bot donc na lobika wana pona za la poli likolo ozosala lèche bot bino na bakengo po na petu wana Kanambe likolo ya mbongo mekengo mokolo botala makambo ngwanda lobi ngwanda zolo bango boyi penza ngwanda tanga lobi on penza na passe na mawana motema. Mais vraiment le peuple finit toujours par gagner. Donc bino tokotala suka oyo avant kaka décembre bokomona suka na bino ndenge bosala. Donc vraiment ezali mawana passe na motema yango na zongeli susu dossier wana Congo na biso toza ko tourner en rond.
donc toza okoka te toyoka soni te totia yango sous tutelle mindele bazwa yango ba américain ba français ba allemand ou bien ba anglais bazwa yango pendant 30 ans ba bongiseli biso mboka après bazongisela biso yango toko avancer. C'est ainsi que je mets fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Donc j'aurai le grand plaisir de retrouver tous les friands de cette émission dans le plus bref délai, donc dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndeka nazolobake 2018 Kanambe Fazoma solo na Mbuntu ou na Dikosi à Kosili Sayangote. Donc à très bientôt. Original. Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin que tu aies ma banyongo ezate. Pour pas la biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tu sate maman, comme tu sate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis on va na andako Roka Bilinga Sepela TV.